conditionnel, ensemble. Ce qui élection est causala ensemble. Cela veut dire PPRD, autre Bengaki lobby, qui est Kabila cause na pouvoir T, IDPSP, to YFCA à cause na pouvoir. Le mécanisme nini. Soyons sérieux. IDPS a bombé si mon ami tout le temps a combattu Yannick Chituka. Je me rappelle encore le jour où le Vietnam a au Kabila. C'est le jour où mon ami Yannick Chituka Koufa. Et ça qui juste pour la makambo ya élection. IDPS a bombé si tu na combat na pour une élection. Donc IDPS a qu'on raté vie sociale, IDPS a qu'on raté nyonso, mais IDPS a qu'on raté élection. En tout cas, ils allaient cracher la mémoire et Etienne Tshisekedi. Bah demande ya bande konabiso ezali vide de sens au stade actuel. Parce que ce qui est là, les chefs de l'État, il y a des bonnes intentions, il y a qu'organiser l'élection. On a mis en place la CENI, on a mis en place bureau ezali ko fonctionner, enrôlement ezali, les lots OK même il y a ko auditer si le fichier électoral, fichier wana ce qu'on tangi loi organique qu'on a toujours ça qu'on prévoit audit fait ça interne na audit externe. Audit interne et là qui déjà ici là qui les autres aussi si bien audit externe bah ça il va appel na experts électoraux ou ya libanda bah comprendre que fichier il y a pas des inconvénients ils ont identifié bah, de doublons non par rapport à répartition des sièges poser problème non c'est pas question données fiabilité c'est le bango quelles sont ces données fiables la répartition des sièges bah lobby est atteindre droit bah et puis on met la loi et ça va navette na yango pour que to benga yango loi il y a ce qu'on appelle les projets bah niveau ya gouvernement a saisi parlement bah déposer un moment comme en pleine examination na quatre examination bah ko attribuer par exemple KBA Kamonga 10 sièges ce qui veut discussion va mingi noter à KBA Kamonga il y avait moins désenrôlés to pesa bango 8 et ça la cadre de débat non les débats pendant devant l'Assemblée nationale ce qui est si c'est que navette normal au Kenya Sénat jusqu'à ce que chef d'État ko promulguer yango le problème c'est à quel niveau vous croyez que pour régler les répartition des sièges il faut appliquer un mécanisme extra-constitutionnel parce que bango ba boy constitution ba limite que un mécanisme extra-constitutionnel ça l'investigation pourquoi on avait décrété huis clos tant bazali ko ba makambo ya loi wana ya répartition des sièges c'est pas mon solo mbongo ba proposer ki bango na o bango ba député ba revendiquer ki ba yokana kité donc mon aki makambo donc bande ko na biso lelo o biso tozali ko décrier na régime ya Kabila nde tozomona bazongeli ba même fait et là que tozako connaître nde yango wana pourquoi biloko boyaki même pas aussi tenga makamboya 3 juges et outina la présidence 3 juges et outina nini c'est très bien c'est la loi qui le dit même ndeko na ngai ozaki ignorer que ce sont les mêmes histoires to boyaki l'époque ya Kabila il y a CENI a comme instrument ya chef de l'État to cour constitutionnel a comme instrument chef de l'État ce sont des histoires qu'on déplorait l'époque ya Kabila mais pourquoi vous prenez les mêmes choses les mêmes histoires bozongeli yango donc même bosoto yo boyaki yango lobby au commune na kati nango au côté aux zini na kati ya bosoto yango très bien et puis bon côté plus que même Kabila merci donc bisope ba politicien to tika ko manipuler population on sait que nos articles o et lobby boy sens nango lobby boy mais quand nous venons à la télé to lingi to changer sens nango juste pour to exciter population à commettre ba bavire à commettre ba bêtises comme maître Odudo Osala ayebi na ye ke za boye mais alinga pesa message moko boye pour juste à changer forme ya débat il y a débat et puis exciter peuple na makambo e ko bongisa mboka te notre serment constitutionnel mbote balandi ya bomoko télévision et senga ko ebaki bozali ebele na bitando ike bisika no so bazali kolanda émission na bino bomoko na ekolo ezali émission ya peuple congolais o nyoso balandaka biso koyoka lokote ya lingala parce que boyebi été politique ya mboka na biso ekomi très développé ya moto tika ete bato nyoso zali congolais ozala mabele na biso ozala na mbanda kande bozolanda biso na bomoko FM na radio na biso ozala na Kisangani ozala na Kasai ozala na Matadi na Boma ozali na Kinzamvwete ozali na Kasangulu ozolanda émission oyo ozali kuna na Mbujimai ozali na Sankuru ozali na Basankusi ozali kolanda émission bomoko na ekolo bato nyonso ozolanda biso na nzela ya radio numéro na biso ya téléphone ezali beaucoup comme na biso tinda biso SMS plus 243 89 52 66 986 bobenga biso ebele meto ya mbarate to bando ya mbabino to tanga ba message na bino na plus 243 89 52 66 986 on les a dit bato bazolanda biso na nzela la radio
ya Bomoko Media FM. C'est très important. Yo bozolanda biso awa na Kinshasa, na Star Time, na Blusa, tozali kolanda biso na Easy Television, tozali kolanda biso na TNT National, tozali na Pourim Bomoko Media, tozali en direct de tozali koleka boye na Pourim Bomoko Media. Bozolanda biso bozali na France, na Belgique, na Canada, na États-Unis d'Amérique, bozolanda biso na Tanzanie, na Afrique du Sud, na Maroc, na Tunisie, na Burundi, bozolanda biso bisika ndenge na ndenge bandeko to benga ba diaspora bozolanda biso sikoyo na Bomoko live na Facebook live bozolanda biso sikoyo bokotinda pe ba commentaire na bino et ko sala biso plaisir mingi. Émission Bomoko na ekolo ezali émission ya analyse débat politique na lingala, émission pédagogique auto traitera kaka d'actualité politique et sociale to le belekamo à travers émission na biso to benyango Bomoko. Pourquoi? Parce que vous avez que 5 opposants, na batu ya pouvoir, na société civile, pour la couper sa makanisi, na batu na soazola na biso, baye bani nezali koleka na mboka na biso. Lelo ezali émission spéciale. Pourquoi spéciale? Na koyamba 4 juristes ba avocat na plateau na ngai pour to réfléchir tout le bela que dit la loi en français na linga lobi mibeko et lobinini. Mibeko lobinini to toucher ba point ebelé où ils allaient concerner mibeko ya mboka na biso. Est-ce que mibeko ya mboka na biso ils allaient respecter? Tous allaient respecter. Que dit la loi par rapport à mibeko wana? Ya mona plateau na ngana kozana 4 juristes mais baza déjà mibale bazali na nzela bazali koya. Nazali na maître Jean-Pierre Odoudou. Maître Jean-Pierre Odoudou azali cadre na parti politique Ensemble pour la République. Ya mona mboka Moïse Katumbi Chapwe ayekota la biso na plateau pour na kopesa makanisi na ye na thématique otokoloba que dit la loi mibeko lobinini. Mbote mwana mboka maître Jean-Pierre Odoudou. Mbote mwana mboka bon. Mbote na ba Congolais nyoso bisika baza kolanda biso. Mbote na batu nyoso o baza kosala keto koma na baitando ike o baza kolanda biso ba bisika nyoso. Na PCP mbote de manière particulière na mwana mboka Moïse Katumbi na conseiller spécial Salomon place Oyaza na PCP mbote ya mingi. Na PCP mbote mingi na secrétaire général na biso Dieudonné Bolenge Tenge. Na coordonnateur national de la jeunesse Jacques Ndala bisika nyoso bazako landa biso bana nyoso ya Assemblée pour la République bambote belé pour na bino. Merci to zalipe na maître Cédric Biengela yé Bengele yazali moko union sacrée aipe ko kabola makanisi na thématique autour le bas qui dit la loi libeko lobinini mbote mwana mboka maître Cédric Bengele mbote mingi ndeko Brown et puis mbote na ba auditeur nyonso ya émission na yo o nyonso ba landaka biso fidèlement et puis na pesi mbote na ndeko na ngai maître Odoudou Jean-Pierre nazali suna esemo ya ko partager na un micro parce que ça fait au moins 1 an depuis tout mon anité donc la pesi pe mbote na bandeko nyonso ya union sacrée na profiter pour au travers micro na ona meka ko dénoncer dossier mo ezali koleka na parquet de grande instance ya Gombe. Il y a un magistrat au nom de Bachonga na PGI à Gombe a instrumentalisé qui a cerné qui mandat d'amener mon contre monsieur Yambili Mayo. Monsieur Yambili Mayo azali un opérateur économique azali connu et puis azali bon patron de la société UREC. Par lobby na mandat d'amener na yo d'abord identité o ya tchaki wana ezali ko corroborer na patron de la société wana. Bongo mandat d'amener azali pe ko respecter vraiment ba norme parce que ndeko wana azali na ba fuite à craindre c'est un opérateur économique quoi futa ba taxe pe ba impôt na e ce qui justice est commis manipuler pour na ba individu to ko ba même pas état des droits parce que état des droits azali bongo état o respecte ka mibeko bongo bato bazali censé à quoi appliquer en correctement bazali ko ça ba vivre moko ezali vraiment essengoté. Au nom de la famille et chef d'État Union Sacrée, tous allez vraiment dénoncer comportement, ils allient comportement ou ils allient honorité. À bien andeko correctement, après sa invitation, ils a été acharnement moko ya ko luka ko sepeli sabatu parce que aux qui mbongo ya moto lingi ou exécuter mandat moko ils allient conformité. Très bien, merci Cédric, merci Jean-Pierre Odoudou. Na lingi to songa bandeko belé na mboka na biso ba négliger mibeko. Balobi dourale c'est de l'ex la loi est dire mais c'est la loi bosunga population azoteka matembele azoteka lipa nguba aeba utilité ya mobeko
parce que mobeko oza censé akoyeba yango. C'est très important. Le lot na bengi sibino va juriste et bosunga biso. Mibeko ze belé la mboka na biso, mais va te belé va résultat mibeko côté. Na ba ndenge belé. Dans ce sujet liboso, tout réfléchir. Obilo ko moko wa mutu bakangi conformément te. Mibeko mboka na biso et lobi nini maître Jean-Pierre Doudou pour na kokanga mutu. Est-ce que pour na kokanga mutu? Ba kokanga yo déjà oza na kati avion, oza libanda, pour batinde lo mokanda, ba kokanga yo brusquement. Kokanga mutu procédure nini mibeko ya mboka na biso loba po bakanga mutu tozui ka échéant ya mwana mboka conseiller Moïse Katumbi Salomon Escadela est-ce que ba respecter qui procédure mibeko ya mboka na biso esengete bakanga mutu na lolengi wana ke dilalo? Merci ndeko nanga Bron na question ya mutu ya pe thématique ya munene penza pona kosunga ba congolais nyoso bisika baza kolanda biso bayoka oyo mibeko eza ko koloba. Mais na okende mbala moko pona koyebisa oke na mboka na biso Congo toza na mibeko ya bien ya kitoko makasi mais oyo ezo sala mabe eza nde application ya mibeko wana. Donc tango tozalaka na mikanda oyo tobengi mibeko oyo eza na kati ya mikanda eza clair mais pona bazwa ngo bakomisa ngo na pratique wana problème et c'est posaka. Donc la plus grande préoccupation ya kolo est-ce que batu o bazbenga mi ba landela mibeko wana est-ce que bazo salela ngolo lenge et longo bani? C'est ça la plus grande question où il faut te réfléchir. Mais bon ngai et loko o ezo boma Congo eza batu o babengami baloba droit de otobaka pour dire c'est qui sont ça c'est dire le droit. Donc banzonzi toko mona kie batu ya parquet to ba OPJ ba ko dérailler ba ko sala mabe mais banzuzo ba bengami ba loba ndenge mobeko eza ko loba baza ko sunga population te baza ko sunga pe mibeko na biso te na yemba la moko na kaya ndeko nanga conseiller spécial na biso oyo bakangaki il y a de cela deux jours na kati ya aéroport international ya Njili. Cher ami, ce qui est plus grave, na kati ya aéroport, na kati ya tarmac, nde bato bakendaki na mutuka, o tomonaki jeep ya pembe, pick-up ya pembe, ekoti tina tarmac, pona kokende kokanga Salomon. Mais avant na kota na muzindo place wana, na yebisa na ba Congolais, ndenge nini mibeko elobi pona kokanga mutu ezate ke mutu moko ala muki na tongo anaoki nakanga maître Cédric. Non, ça ne se fait pas. Ezate ke olalaki na ene ya mutu songolo to pakala olobi mbo lokolo za magistrat lokolo za OPJ lelo nazo kanga mutu o. Non, mibeko elobi bongote. Mibeko elobi soki mutu asali mbeba salila nanu invitation bengi sayina na malembe yemoko aya otindele mbala liboso invitation soki a été tindela yel pour la deuxième fois la troisième fois wana soki a été au salisco mandat d'amener wana mibeko comme te bon wana mibeko et puis article 27 il y a procédure code de procédure civile et pénale eza koloba ki tokoki kokanga mutu toko détenir mutu soki ba indice ya culpabilité eza ko peser sur ye et puis koki manaye na kati ya esika wana to na mboka eza à craindre to identité ya mutu wana eyebanité. Très bien. À ce moment-là toki kokanga mutu pe to mano nini mano wala bazio babeto mano militaire bala moko soki oza fuita soki fuita to identité no yebanité. Là on met la main sur toi bakeno mbala moko bakena yo. Très bien, on les a poursuivis mais il faut que baba nani bakokeni na yo parce que les autres moni ba service tonde belé oh ceci oh cela service nini okango mano service oh ekokanga yo mibeko elobi très bien. Mutu oyo abengami kosunga ministère public eza ba OPJ. Très bien. Ba OPJ nde baza lisu na litoi ya ministère public.
ministère public ende akozwa yo asambisi yo eza te kosambisa yo akolobaka no yo okosala peine boye to yo oza akite non kosambisa na ndenge ya kotala eske osali mbeba soko osali mbeba aza na obligation ya kotinda yo liboso ya nzunzi na yo nzunzi naturel na yo. Mais ce qui est plus grave lelo na kati ya mboka na biso toza komona ke na batu oyo toyebi ni mutu ni makolo bakomi batu ya kokanga mutu et puis de manière oyo eza inhumain bakanga mutu te na brutalité bakanga la blemba ba bino na pantalon loi prévoit te ya kokanga mutu ndenge bato mona ki na conseil spécial ce qui mutu a résisté et permettre à monter à moins que l'exception est que ce qui mutu a résisté boye si kota par exemple mutu aboyi kota aboyi wana boki ko sala na makasi parce que wana mibeko permettre basa na makasi wana mibeko permettre très bien ce qui boye si mutu kota que mutu a résisté wana atendenge nini boki ko ki utiliser moyen nini to méthode nini ya kokotisa po boke procédure et cela même pour la conscience mibeko permettre mais nazaki insister pour na batu oyo bazokendaka kokanga batu tozomona ba mususu bateni moko o to bengi bateni civil omoni kama moko pouf bazingi yo balandi yo bazui yo bakie na direction inconnue. Très bien. Mais il faut destination pays bana qui place ba mimio. D'abord ce qui est plus grave cher ami article 18 ya constitution na biso soki na bosanité alinéa premier eza koloba ke mutu soki bakangi yo il faut bayebisa yo cause nini bakangi yo immédiatement place bakangi yo wana esika bakangi yo wana to document oyo ye kolakisa ke bakangi yo wana il faut yeba motif ya arrestation na yo mais na kati ya mboka na biso eza difficile bayebisa ke bakangi yo pone loko songolo to pakala. Très bien. Oh ba bayebisa ka okendo yeba ngokuna na bureau ezala mabe c'est que la loi ne prévoit même mutu nyo na cité bako il faut avant balongolo na ndako il faut motif avant balongola yo place bazui yo il faut bayebisa motif ya arrestation oye ba na bureau exacte que na ça qui inventé ba o bazali liboso ya constitution ba ki kotela na article 18 article 18 premier to deuxième des akoloba ki mutu oyo bakangi il faut ayeba cause d'arrestation na immédiatement il faut ayeba ngo mais lelo bako kanga yo bayebisa te même motif ya arrestation na yo baki na direction inconnue. Très bien, merci. Donc ce qui est plus grave na kati ya mboka na biso to sala nyonso to respecter to baki ke notre na kati ya état de droit mais est-ce que ozo les kapenza lelo est-ce que état de droit merci maître merci maître Jean-Pierre Odoudou maître Cédric que dit la loi procédure ni salamaka pour bakanga mutu est-ce que faut baki numba la moko faut attendre l'invitation ou faut attendre convocation et puis ceux qui bakangi yo motif ko yeba ngona ndako na yo esika bakangi to oyeba motif na bureau nani aza censé akokanga mutu la police tenue civile ezali nani akokanga mutu que dit la loi bibe kolobini. Bon, merci beaucoup Ndeko Brown a aussi kolanda démonstration scientifique Ndeko maître Odoudou a aussi kosala. Je suis d'accord na maître Odoudou tango alobi si la modalité ou c'est comment bakoki ko procéder pour na kokanga moto. Mais maître Odoudou doit parler en termes de principes. Oh, motonyon ça est censé faut comprendre. Mais la quatre principe pour il faut que détaper population, il y a toujours des exceptions en matière il y a arrestation soit en matière il y a procéder. Très bien. Vous savez, dans le décret, il y a 6 août 1959 portant code de procédure pénale, comme a évoqué maître. Dans le code douane, il y a article 1, article 2, 3, il y a la phase préjudicionnelle. Dans la phase préjudicionnelle, il y a un niveau de parquet. Quand affaire est à niveau de parquet. Phase préjudicionnelle, il y a en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'enquête sommaire. Et puis, il y a l'instruction préjudicionnelle. Dans l'enquête sommaire, ils allaient confier à la police. C'est un niveau à la police. Lorsqu'il y a des infractions, ils allaient se commettre. Les policiers peuvent aller à plainte, soit dans constamment réel, sur place, soit un moto, à saisir la police. Donc, il y a des modalités où il va procéder. Dans le cas il y a enquête, il instruction, dans le niveau de parquet. Tango, juge à parquet, juge dossier, il faut d'abord lancer invitation, mettre à lobby. Après invitation, si mon s'est présenté, il y a plusieurs pour mon qui peut même concerner mandat d'amener pour que ben un manu militaire.
Mais tu considères vrai que les loba magistrat na biso pardon mais t'expliquer dans la population autres là-bas comprendre invitation tu as parqué ou t'appelles la société pas retirer invitation société pas qu'on lancer invitation OPG a la possibilité de lancer invitation que na bengisi moto tel jour tel na bina office la société ça va quoi na biso la société na biso mais bazali ce qui monte à se présenter liboso na eto soit isoka kangi moto azali juste na durée à 48 heures OK au-delà de 48 heures ba droit na ou benga a commis une abréviation à délai, au moins, mais il faut ça peut justifier. Mais délai, c'est 48 heures, c'est ce que dit la loi. Lorsqu'il constate une infraction, lorsqu'il constate que moto tel azali présumé ne loko tel a remis ba élément il faut amener na magistrat du parquet à ça la instruction Maintenant quand lui va instruire, il y a aussi un délai au EP azali na à quoi qu'il soit concerné, invitation na moto wana, ceux qui da moto azaki liboso na été à côté d'une invitation, après deux invitations, si on répondre à tel là, maintenant procéder autrement. Maintenant, par rapport, il y a dossier pendant, il y a un qu'on a vu sur Salomon Escadé là. Moi, il y a une exception que je voudrais, il y a commettre population pour ne pas dire qu'on a instrumentalisé la justice. Acharnement, il y a ce qu'on appelle la procédure particulière. Très bien. Bah, cas flagrance, sur même l'article 6, il y a code de procédure pénale congolais. Bazali ko définit qu'est-ce que la flagrance. Maintenant quand on a assimilé à mon flagrance, il y a des services aussi, bah services rattachés à la présidence de la République. J'ai dans le cas de l'ANER. ANER zali ba procédure moko particulière. Quand ça ba enquête na bango ezaka visibilité. Ba koki ko procéder sur un dossier parce que ANER mission c'est bien reconnu. Na loi ezali ko organiser une agence nationale de sécurité pour surveiller le territoire, bateau bazali ba détenteur par exemple, ba armée, ba mission donc pour protéger dans son ensemble. Très bien. Ce qui ba mo peut été, ba moni été il y a un suspect dans dossier mon beton songolo, ba ko qui peut enquêter jusqu'à ce que ba ko ko moto partout. La raison pour laquelle dans la procédure même il y a un an on ne parle même pas même les avocats accession à quoi accéder à la facilité. Donc là vraiment c'est une procédure particulière jusqu'à ce que ba ju moto et zali juste qui va enquêter en moni et moto azali soit ba koya koti quand on niveau il y a 6 maintenant ba kende dossier kende et suivre conduite normal. Donc au stade actuel pour les dossiers Salomon Escadé là à ma petite connaissance na koki koko miko tisawa na katete parce que na yebi motif nini o va procéder ya ko interpeller de côté bisonyo soto zela dossier soki ba éclairer yango to koyeba si la procédure a été biaisée soit la procédure a été respectée mais au stade actuel je me réserve. Très bien. Donc je vis Tiago dans le dossier. Merci. 89 52 66. Que dit la loi? Moi tout le monde a combien un message avant de côté la maman le campo pour le bango. Mettre au dodo. On bâtir on go bakisa. Mais au Italie maman moi zota la pour la mona nae. A 8 mois nae bakanga soit disant koluna. Asali 48 heures plénier azati. Bati qui était akenda prison centrale à Makala, prison centrale à Makala akei kosala masango. Na kawana mwana o akati mtolishete akoti prison babimaka ndenge nini mwana oyo balbi ki ayibi to akati mutu peni azate fo batika ye que dit la loi par rapport à la situation parce que ça m'a mis na cité na biso bana kuluna akata ki ba monisi mutu kuluna yo akoti prison abimne lisusu mutu baza innocent akoti prison mibe kolobi nini so bakangi mwana kuluna babimaka ndenge nini parce que peni azala te to fait ça na ndenge nini que dit la loi. Merci Nekonanga. Avant na chiter na question na o na loba muke na o confrère nanga Cédric Kauti koloba awa. Bon makambo belé nazana d'accord. Sauf tant azoba makambo ya conseil spécial ya Moïse Katumbi Salomon nde naza ko partager naye même idée te. Na sens ni. Ndekonanga azako loba ki bako kaki ko kanga. Parce que c'est une manière spéciale, comme il a invoqué, c'est une manière spéciale, ou ce sont des procédures spéciales. Mais, chers amis, même nulle part, j'ai vu dans la Constitution, moi j'ai invoqué la disposition, l'article 18, alinéa 1er, qui dit que la personne arrêtée doit être informée de son arrestation. Immédiatement. Exactement que la prison. Non, place Bokangiye. Il faut bien informer. C'est la Constitution qui dit. Et Zangate. Ngate mon invoqué en haut. Tanga Constitution, article 18. Mais ce que, tous on a à côté, il y a problème, il y a Salomon. Est-ce que, si le long de Tozolo Baboui, motif et arrestation à Salomon, il y a banité. Quand c'est pour ça, enquête. Mais que ça, la enquête, ce n'est pas dire qu'il ne cause une brutalité.
Et puis ce qui est plus grave, quand il y a Salomon, à celle qui n'a formalité n'y a na kati aéroport. Tant que mon oui, bati tant que mon naka, better pelaga pe batu mususu na kati aéroport. Ce qui pour moi que mutuana aza recherché. Bon ça ni beaucoup même na service habilité, soit des jeunes, soit ni bon fan ici. Après bon c'est que non, il y a ceci et cela, tu es par exemple recherché. Alors, mutu akoye ba déjà qui est aza déjà liboso il y a l'état. Mais boye kaka mbala moko brisque soit disant ce qui bozana ba makambo mususu makambo contre yé sans toutefois ko lukana d'abord même ba oyo baza censé ko kanga mutu na kati aéroport déjà parce que déjà ndaza ko contrôler na kati aéroport boye mbala moko na ba tenir ce qui ya présidence de na monaki wana la présidence c'est ça cher ami nazolo bana o ngana moni na image ezaba Baba Moura, si je ne m'abuse pas. Donc, Bangonde Bayaki, si Bakoti Nani na parce que ce n'est pas n'importe qui na kokota tina tarmac, na mutuka, na jeep, ce n'est pas n'importe qui. Na katia tarmac, ceux qui libanent à l'aéroport, là on peut comprendre. Mais na katia tarmac, ce n'est pas n'importe qui. Alors, tango ba moni kende ko Salomon, aza peut-être na mbeba, bakokaki ko koyebse na ndenge longo bani tango asisi ko sala ni parce que alinga matakutu na avion de baké bazou na ndenge bazou kiwana pourquoi pas tango azo sala ba formalité wana ba informer que non il y a ceci il y a cela contre vous. Ça c'est un élément à ne pas oublier. Moi je n'ai pas aussi nié que dans chaque principe ba exception ezanga kati non chaque principe ezanga na exception nango ngana pesi ba grande ligne pona ko lakisa ki pona ko kanga mutu il y en a mais ça n'a pas étape ya kolandela entre autres otindele mutu invitation soka boyi wana boki na mandat d'amener ainsi de suite mais oh yonga naza ko telemela brutalité au basala ki mona mboka Salomon même si aza congolais té aza étranger par exemple entre guillemets ndenge nayoki ndenge nasokota babi ba olandela epo aza na nationalité belge mususu azolo non aza na a détenaki arme donc jusqu'à présent tozoye ba même pas motif o bakanga qui mais ce qui même dans l'hypothèse où asimba qui arme to aza na nationalité étrangère mais est-ce que de cette manière de bokiko reprocher mutu ou aza na nationalité mususu boko penser na ndenge ya malembe ce qui a résisté ça c'est mon malade de bokiko qui utiliser force la force c'est ça l'exception. Très bien. Le principe est que OK na mutu na malembe mais ce qui mutu akena ndenge ya makas là aucune exception et c'est ça qui dit la loi mais il y a koyamba la moko ça même ko yebsa mutu motif ya arrestation na ye bozo na ndenge ya makas c'est interdit par la loi ne permet pas ça. OK na yamba la moko na question ya mwana ya kuluna na saba mama to ba papa to ba ndeko nyoso baza kolanda biso kendenge na oteki koloba toza na mibeko oyo ya kitoko na kati ya mboka na biso mais ba oyo ba bengami kosalela yango kolandela yango nde baza kokoka te parce que mibeko za koloba ke soki mutu aza gardé en vie OPJ aza na délai ya 48 heures après 48 heures soko omoni ke aza mutu oyo présumé innocent jusque là azakaka présumé innocent la personne arrêtée ce que monique azana ba mbeba oko garder été en dehors ya 48 heures oko tinda liboso ya magistrat ya parquet pe azana délai ya 5 jours yepe kuna soki ya monique mutu oyo azana mbeba aoki ko garder mutu au délai ya 5 jours te pour asala il faut asenga ordonnance. Ordonnance on a pesa ka délai à 15 jours et bien e bakiseke neti 15 jours. À ce moment-là, ce qui aussi si instruction na yoté oko se qu'elle même pas ko présenter liboso soit ya magistrat soit liboso ya nzozi na ye. C'est que la loi ne permet pas. Est-ce que ça va m'abîmer? Là batilo. Mutoti souciat akina parquet ça liga 2 jours batine prison makala. Et ça, qu'on biaisé procédure? Non. Ce qui est bon, c'est Azan a kati ya mbeba. Na lobaki clairement, ce qui Azan a kati ya mbeba, beaucoup tindaye na parquet. Parquet n'est-ce que ce qui parquet monique
aza pena na mbeba oyo esenga tikala awa te déjà naza na élément ezolakisa ke aza na mbeba ata 24 heures okenaye ata 24 soki parquet a constaté que réellement aza na mbeba oyo akoki kotikala awa te atinda na parquet na prison pour garder kuna. Mais ce que moi je voulais dire ici c'est quoi? Au moins banani banzunzi o ba benga mikoloba mibeko parce que tant que tu n'as quand même le bosso ya pour na collecter que mutu nanga o ba kangaki awa délai oyo mibeko za ko pesa na magistrat ya parquet à détenir yé to a inculpé yé et les cas depuis kala mais sa ordonnance ya président ya président tribunal au mona nzunzi oyo bengami kotika mutu wana parce que délai déjà il est kaki akotika kaka mutu wana afana na amigo avant na amigo pour na nini on ne sait pas. Et puis encore ce qui est plus grave okomona magistrat oyo bengami ko landela mibeko ndenge eza koloba ayebi ke mutu oyo asali mbeba te ole atika ye azonga na ye mais parce que aza na influence ya mutu wana aza soki na bandeko na ye mutu afundi mutu wana ana bandeko na ye mususu tout ça to aza ndeko ya magistrat ngoye moko omona akoluka kaka ndenge nini ya ko créer soit loko mususu pour na ko faire souffrir un innocent. Ce qui est aberrant et ce qui est interdit par la loi. Merci. La loi ne permet pas que mutu oyo asali loko moko te bo garder ye bo tikaye. Merci. Que dit la loi, maître CD que vous venez de Kolobi à Obaxani et puis une question à Kolona. Avant on a un peu rencontré Babilo de commettre Doudou Lobby. Vous savez, na ici maître Odoudou na cour il y a droit pénal général. Vous savez, na décret le 30 juin 1940 portant code pénal congolais. Mais qui est un peu pour clarifier infraction. Il y a infraction où il touche à si les personnes. Il y a une infraction où il touche à sur les biens. Et puis nous avons catégorie d'infraction qui touche à la sûreté de l'État. Ce qui n'a lobby, une infraction qui touche sur les personnes. Ils ont le cas causé blessure. Volontaire, par exemple, ça touche sur la personne. Il touche les motos. Qui peut monter à moto. Par exemple, l'infraction qui touche à bien, par exemple, côté Kalopango et à moto sans titre. Côté Kalopango et à moto sans titre. Ils ont une infraction portée sur un bien quelconque. Ils ont par exemple un dako. Maintenant, la catégorie d'infraction touche à la sûreté de l'État. Il y a toujours une procédure où ils ont la visibilité. Ceux qui va suspecter par exemple un moto, azali ko ça la complot contre l'État, abundisa l'État. Bakoki ko ça la procédure moko visibilité tout le monde a été, tous allez ko enquêter pour que to kanga moto te. Bokoki ko sutuka bakangi moto ya ndemwa. Mais je suis contre. Par exemple, dans la modalité, il y a opérandi, il y a opération, il y a exécuter la qui a procéder. Nous tous, nous sommes contre qu'un individu, au coquille qu'on s'est présenté librement, nous sommes un service, tu interpeller mon tel, sans pourtant toucher au corps. Parce que je ne vois pas que Ndeko Salomon, selon les vidéos qu'on virlait, à sa force, il ne pouvait pas faire face contre un groupe militaire. Il devrait par exemple mais il faut là, il ne faut pas citer les autorités. Il y a aussi catégorie de gens. Cédric Nazali par exemple, le magistrat n'a pas pour na kosepelisa chef nangai ou soit pour na kosepelisa autorité mo na koki ko ya ko utiliser voie de violence na pouvoir o ba pesi ngai pour que na sepelisa ba individu là to comme na côté ça peut comportement au peut voter les mêmes ceux qui aux alliés posséder mandat moko public, il faut qu'on exécute un ndenge mibeko et sengeli. Là, je suis contre la manière où bameka qui kokangela ndeko, mais en ce qui concerne la procédure au stade actuel, tous en nous précédé, tous là-bas révélé biso, c'est que zali caché sur un dossier wana. Et puis eloko mususu na ligne bakisa. Par rapport à dossier Kuluna. D'abord, dans l'arsenal juridique na biso, il n'y a pas une infraction bien comme Kuluna. Ils ont raté. Kuluna existe à Kati. Ils allaient infraction en droit congolais. En droit congolais, par exemple, parlons de l'escroquerie, parlons par exemple de l'abus de confiance, ils allaient dans nomenclature, il y a une infraction où ils allaient. Kuluna, ils allaient. Parce que comme le langage moko usuel, parce que non, bakangi muto Kuluna, ce qui fait que tant que relâcher muto lobby, non, t'es magistrat zaki corrompu, toi zaki bon. Toute infraction, quand vous saisissez la justice, vous devez avoir ma preuve. C'est-à-dire, moto. Il faut bien un élément de preuve où ils allaient
charger moto wana que réellement mais c'est X ne moto aboma qui mais c'est Y mais c'est Y abotola qui est loko ya moto il faut pas prouver yango que yene moto abotola qui est loko ya moto. Aujourd'hui nous avons une série à acclamer public moi beaucoup de moto te yem tabamaki machete boye na sans près boye botiki na justice nengwa bolandela kate botiki nengwa dossier sani lobby tangu bino bomoni moto wana bimi ba avocat na ba plaider pour na dossier na ba tiki bokomi kofinga justice. Je demande aussi à la population, il faut tant moto funda ka bato wana o bazali ko troubler ordre public na la société na la cité. Il faut to même capé élément de preuve pour que toi et nini ba ma population. C'est-à-dire moto o aibi o ya botoli eloko ya moto par force. Azu a utilisé machette pour que abotola et sac ya maman. Tant bokange il faut bola que ça été moto ne moto ça quand élément qu'il a utilisé qui il a utilisé par exemple un machette, il a utilisé par exemple un marteau, il a utilisé par exemple libanga biloko wana so momemi yango et les gars qui na lié tel bon mais ka ko décrire yango comment l'événement et puis botika ndemo il faut maintenant que ça continuité à dossier bon suivre dossier comme une sikani parce que ndenge ndeko auti kolobana tozali na deux phases d'enquête ndenge tozali na enquête préjudicielle on est à niveau ya parquet tant ou parquet pe na délai na ou apesa kana mibeko asilisi enquête na il faut maintenant à saisir tribunal tant ou affaire comme un niveau ya tribunal le parquet s'est dessaisi et comme maintenant na maboko ya ba juge là maintenant to comme benga procès pire to comme une phase où maintenant ba komi ko examiner sur le fond du dossier. Maintenant la phase où on est c'est non voilà et le côté les gars qui na quartier tel mototel ne monta même qui ka motel tel parquet azali kaka na mission ya ko réunir éléments de preuve et puis a même yango ko conduire moto devant ba juge naturel na ce qui azali par exemple justiciable na tribunal de na tribunal de paix il y a toujours un parquet rattaché na tribunal de paix. S'il est justiciable dans le tribunal de grande instance, il y a toujours un parquet rattaché dans le tribunal de grande instance. Très bien. Ce qui parquet on a assis ici enquête nae, accueilli maintenant pour déposer dans la juge maintenant, bah mener maintenant pour instruire dossier et bah ni pour suivre maintenant molongo na yango normal. C'est ça la procédure. Maintenant quand il y a procédure il faut population peut a et daka justice non kola ki saba preuve que non mutu tel voilà biloko sala ka yango yo même à ta quartier par témoignage bokoki kola ki ça voilà d'ajouter par exemple effectivement parce que sans preuve to retomber na ba violation sujet à disposition ndenge ndeko auti koloba wana parce que bokoki ko procéder na arrestation te ya ko comment cause ba makamba violer la bonté mais vas-y est-ce que preuve bon on est non en matière de viol il y a des médecins légaux mais mais quand ça l'examen mon sérieux il y a quoi bah été moto azaki violé bobo ça t'a dit déflorer quand est-ce qu'il y a des médecins ou toujours justice ça la carré mais l'expertise la population a mis question quoi blessure volontaire ko finga mutu nanzela ko boa kila mutu mboa kila ko kangila mutu toilette nyo soneza ba infraction ko kangila mutu toilette à côté toilette maman le pont a bien au chocolat lelo et c'est infraction maître non moto azali ko louer dans les contrats de bois et loyer il y a toujours défini il y a des maisons d'habitation il y a des maisons commerciales na tango moto ko louer na katanda konayo aza toujours na droit na ko isé na ba droit na ba bloc nyonso ba prérogative entre autres mutu fois chocolat mutu c'est pas ça les toilettes moko commune il faut bien so bossa les mais proprement mais ko interdit mutu te que non yo ko accéder te là vraiment et commis qu'on traverser sur injure publique des infractions quand on procède dans injure publique contre un individu contre mutu les ali constituent une infraction na code pénal mais exemple bandolamo injure publique ko nini ko finga mutu la balabala yo moko le bien injure publique cela veut dire au fingi mutu liboso abat mais qui cherche ça bon quand va tout nyonso mais c'est ce que je dis non application à mibeko au moins mibeko ce qui tozala qui ko appliquer mibeko na biso surtout ba chauffeur na ba wewa des problèmes ezala mais mabeki toza ko appliquer mibeko na biso ndenge eza ko lobate ndenge nazongela mokie na moi question na moko ya ko lobaki ke bakangi mutu ya kolona mais partie civile azate olie batika mutu wana zonga nae balalisi na prison centrale ya Makala na kwa hivyo eloko moko pe ba onyoso baza kolanda bayebaki soki bakangi mutu parce que kolona comme mon ami venait de dire les infractions tendenge batu mususu bakomi ko comme ça on est infraction soki to monde ke mutu wana abomaki mutu ezate ke loko la famille ya mutu babomaki bazomona na te batika mutu wana zonga non ministère public oya benga mi kolandela mibeko nyoso ezole makambo nyoso ezole kana kati ya mboka na biso nde mutu akoso okipe nango ezate famille wana et quoi peut-être répondre à dédommagement ya bango
pour nous dédommager bango de manière civile. Très bien. Mais au etali makambo ya baye so ke okosala bane songolo to pakala wana za yona ministère public nda koloba ke non yo sala ki boye il faut oser la punir il faut tikala na prison ti mukolo boye sko tamazolo babongo ezate ke parole na eza parole d'évangile banzunzi nde bakoloba ke non au ministère public à lobby na oyo muto bafundi à lobby oyo à lobby le lenge mibeko za koloba eza mutu songolo to pakala mais ezate ke ce qui batu bayoki ke ministère public a sengi ba condamné mutu na 5 ans ba mon balo ba ke non déjà ba condamné mutu na 5 non wana ezaka ka ndenge ministère public a pesi comme un réquisitoire na ye mais o banzunzi babenga mikolo ba ke mutu oyo asali mbeba te parce qu'il y a des fois ministère public a sengi ba condamné mutu na 2 ans par exemple mais juge nzunzi ake koloba kuna ke mutu wana asali eloko moko te pe ba kite ye. Il y a des fois ça arrive mais les lots qui ont moni plupart ya batu baza ko sala confusion makasi ya komona ke ceux qui ba fundi mutu il faut ka ba mona ke mutu wana ba condamné ye. Non, ce n'est pas dit que ceux qui ont fundi mutu de mutu wana asali mbeba ceux qui fundi mutu ceux qui réunir ba élément ba preuve que ezola que mutu wana eloko zo landela ye eza bongo ceux qui la kisi amote nzunzi akolonga akoloba ke non ozala ba preuve te mutu wana okiko ko subir ba jour to ba ne obino bosengite na kati ya prison il faut batika parce que preuve moko eza na ngote. Très bien. Mais les autres zomona ki ata mutu aza na preuve te azoloka kaka mutu wana ba condamné ba sambisa ye parce que on ne sait pas peut-être azali na ba susu na ye na mutu wana. Très bien, merci. Mais na ndenge mibeko za koloba elobi bongote elobi ke soki mutu asali mbeba bo présenter ye liboso ya ministère public epé na délai na ye a présenter ye liboso ya nzunzi pe asambisa na délai oyo eza raisonnable pour mutu wana ayeba soki asali nini to asali nini te. Merci mwana mboka maître Jean-Pierre Odoudou ndenda lobaki tozala 4 heures donc peut-être transport ça moi pas si mais tous appelle à maître Martin Balela yepa ekokabola makanisi na si je dozoba kedi la loi mibeko lobinini mwana mboka Martin to repesa au même temps d'antenne bandeko potoza la même paix d'égalité to kota sikoyo mibeko oitali politique mais tous anona premier auto ndo lobela na mboka na biso mibeko lobinini pona kokanga mutu procédure ezalaka ndenge nini comment bakoki kokanga mutu bakokanga yo na lolenge oyo bakangaki ndeko Salomon Escadela est-ce qu'il faut continuer à invitation convocation lolenge nini mibeko mboka na biso lobi pona kokanga mutu que dit la loi et puis ami balé tout le monde a la cité dans la quartier na biso bande ko albi déjà que non infraction kuluna na mibeko na biso réalité mais balo bakata votre machette au moins ngo accueilli batine moment prison au moins bakangi nani plénier azate abimi lisusu mibeko est-ce que ça la makamala mutu ça la makamala mutu que dit la loi mibeko lobini. D'abord, pour nous respecter coutume, na pesi mbote na bayi kongomani nyonso yo balingaka koyoka komona ya bango Martin Balela sentinelle de la République mbote na bandeko nanga to ko partager na bango plateau na koki ko banda ko répondre na question na yo te soki nanu na pesi souci à bayi kongomani tant que sentinelle de la République. Vous savez que le loto que soko tamboli na ba maison communaux nyonso ya ville province à Kinshasa vous allez remarquer il y a une chose un système où il faut déranger ma casse. Okota na maison communale oki bandeko ba ko beta omitunia ba ko teka téléphone ba ko teka mamba ba ko teka nini tant que sentinelle de la République. Na kendaki komona bandeko wana ndeko ezalaka nini kobenga biso na ba maison communale c'est quoi oh non tout ça kana posa ko sela bino ba dossier mais batongeli bino ba bureau comment est-ce que bokoma libanda ya ba bureau abino ndeko to créer ba bureau na biso d'une manière parallèle pour tozwaka moi moke wala bandeko na biso ya maison communale ya ngale mande ba ko ebisangai balobi nanga sentinelle to créer moi ba bureau na biso pona kozoma kanyaka depuis moi na mboka Dieu merci akoma wa ata 2000 francs tozali kozwa transport o inonda fatuma tali kopesa biso tozwa kayango lisusu te kaka bureau na ya 5 ou 3 personnes oyo ya pesa ka bango transport moi si na ya pesa ka transport na moto ya alingi yango ekosa moi c'est pas ça là non asala kakuna azali coordonnatrice ya je sais pas
structure mon ya célébrité moto coordonnateur moi c'est beaucoup mais moi ça il y a notre frère Dieu merci moi c'est na moto azalaka coordonnatrice il y a structure voilà et ko déranger ko ça la passe na motema moto ko ça la mboka comment est-ce que ko zanga transport un comptable na maison communale azangi transport vous attendez à quoi mon frère tant ba ndeko wana ba créer ba bureau fictif est-ce que l'État a gagné? L'État a gagné. On a en tant que sentinelle de la République, n'a ça, monsieur le gouverneur, Gentini Ngobila. Benga l'issous ba bourgmestre na yo. Ba jomo recyclage l'issous mo. Ba comprendre cause à la bourgmestre, il faut ba ça la nini. Rôle la bango ezali nini net ndeko yo tindela biso yo. Dieu merci frère na biso Dieu merci. Na ka ka eso ni meya ko ka ba kongomani sonité. Et ko ça la passer ba ikongomani ba ko souffrir ndeko maîtriser ka communauté ndeko respecter la chaîne de dépenses il y a administration il y a communauté ndeko ko traiter na ba mandataire ya ba marché directement sans passer même na ba comptable ko respecter chaîne de dépenses et ça les babilo ko yako boma mboka na biso na caisse ya l'état 0 francs mais na li benga ya bourgmestre donc on coûte plus de 450 000 bourgmestre yebi ba recette ba wenzenyo mais bourgmestre yebi ba avenité. Chose étonnante, mon frère. Tant que sentinelle, on croit qu'on tire à un côté. Très bien. Pour la cause, on a un motuna na yonde. Les question mon frère, les vraiment sensible. Quand la nous na arrestation de Konabiso Salomon Escadela, moi je condamne ça. Et puis, bah militaire tende ba yaka ko kanga moto civil. Peu importe situation, peu importe gravité à fait. Tu as dit que la police service les alliés appropriés pour quoi kanga moto mais militaire a commis quoi kanga moto tina aéroport ba kanga moto na lolenge nini peu importe fait ou bêtise ya commettre mais to ko kanga na lolenge wana ti azali kongomani na kati na biso ndeko to ki j'ai toujours l'habitude de dire que nazalaka na union sacrée mais union sacrée ko transforma kanga un congolais insensible un congolais insensible té oh wana azali congolais bien qu'il est de l'opposition mais azali congolais a qu'on mérité traitement mon quoi ezali digne et puis azali ça monsieur connu to sengi na biso to respecter azali na famille azali na moi je ne pense pas qu'infraction na ezala qui en caractère flagrant je ne pense pas je ne sais même pas pourquoi bakanga kindeko wana ignore vraiment ba fait nino bakangeli ndeko mais na monika ka babilili ndeko tambola lolenge bakangeli ndeko na biso en tout cas et ça linga y passé soki nazala qui ministre intérieur à l'heure actuelle, na linga qui n'a convoqué bandeko bakanga ki Salomon na senga basala nanu prison ba comprendre parce que ezali manière il faut to rédiquer ba élément na biso même la police même ba militaire ba non ndeko na ngai azali mbwate ata kutu Pablo Escobar tout monde a comment est-ce que ba ko kende ko kanga Pablo Escobar a kosenga même na Colombie bisi ba bi na ko mitongela kasho na nganga moko bondima na ko tshaba norme na nga mais na ko ma prisonnier oui quand même ezali manière ya ko respecter humain ya ko pesa ye valeur azali na bande ko azali na bana azali na c'est ça la politique ce qui te continuer la manière peut-être pour te faire plaisir na chef de l'état mboka na biso ekobongate pour na batuté mboka na biso ekobongate pour to ko banga ba texte to ko respecter mibeko te infraction to ko benga terme to ko benga kuluna d'ailleurs kuluna le mot kuluna vient du grec to ko benga kulus elinkolo ba wagon mulongo ya komona bandeko na batambola ka chaîne moko liboso moko na simane ni ezali moko grec espagnol kuluna to benga ka wana ezali kulus infraction wana na code pénal na biso ezali te mais oyo bandeko ba kometaka nde ezali infraction maintenant ezala edependaka na juge to edependaka na loi nde ako qualifier fait oyo ndeko commettre nde attribuer admettre ezala qui cause blessure volontaire soit ezala qui cause blessure involontaire, ça dépend na fait. Nazali dignité à qualifier infraction pe na monité même si na monaki yango ngala koki ko kangala soki ezali na caractère flagrant na koki ko kangande ko comme maye pa ya bazuzu nde mibeko esengi biso mais na ko kangaya tout en respectant aussi la procédure parce que il y a ce qu'on appelle le code de la procédure pénale nde ko pesa biso lo lenge nini moto asengeli ko kangama na tani ni na situation ni moto asengi akanga est-ce que la bakana mibeko za respecter ya okanga bala kuluna bon na yebi na koki ko
koloba oui ou non te na yebite na kanini yo évoquer kanini parce que tu veux qu'on répondre te d'une manière spéciale machette mutabami mutu libanga kosimba machette asali bilanga kosimba machette ya ukata mutu kuluna akati mutu mais on a commettre infraction à commettre infraction na moment wana sukinga nazali wana mibeko pesi nga ndingisa ya kochaye maboko na moni azokisi moto komema epa ya bazuzu bato oyo basengeli bato balongo bani ya kosambisa ye est-ce que ya mwana na Roger wasime mabanga est-ce que la police fallait menacer il fallait bakangi ba check quelque part to fa ba beta bon ndeko na ngai soki osali soki otangi la loi ya 10 juillet 2009 la loi portant protection de l'enfant on peut comprendre que moi na azali protégé moi na azali esprit na comment réalité politique manifestation politique moi na azali a politique moi na mineur azali défini comme une personne incapable na loi la biso mineur koki ko manifester te na manifestation ezali un caractère politique. Donc déjà bato ba mema ki bana wana il faut bazala interpeller et puis bato oyo ba maltraiter ki mwana wana d'abord to le bela na sens oh azali mineur non seulement que na sens azali moto parce que moto pe a ko mériter traitement wana te ce qui est vrai ba policier oyo bazala ki na vidéo wana bazala ki déjà arrêté. J'ai essayé de parler avec le général Kassongo, en tant que sentinelle, arrêté. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais le général Kassongo a arrêté. Mais il faut se poser peu de questions. On ne peut pas que le fait ça connaître la cause. Comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans le niveau 1? Et puis derrière l'enfant, il y avait de manger. C'est trop dangereux pour la République, mon frère. Très bien, merci. Moi, rapidement, question, moi, on est plutôt côté de la politique, mais dans la carte de la Mboka Nabiso. Maître Cédric, dès que mon image dans la vidéo, moi, on a signé ma banga. Est-ce que les policiers fallait amener moi, on a attaqué mon abonnement? Il fallait qu'on a mis le binini. Moi, on a déjà la carte, il y a ma cambotali politique, na simane, azana babakolo, amemisa qui n'a ma banga na carte, na on a fait passer la mon anime. Mibé le binini. D'abord, l'enfant en droit congolais est protégé sur le plan interne comme sur le plan international. Ce qui au Tangi na même il y a le 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Aujourd'hui, on a cité des catégories de mineurs selon l'esprit de cette loi. Dans la catégorie mineurs, nous avons des mineurs de 0 à 14 ans et puis nous avons des mineurs de 14 ans à 17 ans. Des mineurs de 0 à 14 ans, on parle même d'une présomption irréfragable. Donc c'est-à-dire, ces enfants, agissent sans intelligence. Ces enfants ne sont considérés même pas que le la moto a posé acte avec discernement. Donc, ce qui moi na moqué mibe kozali kopekisa yango ete que moi na wana akoki kozala na manifestation ya ba politique te moi na wana bakoki ko sibi ba traitement moko inhumain ou ba benga ba traitement infra-humain. C'est parce que azali moto azali ko agir sans discernement ça la biloko oye a éviter raison pour laquelle on parle même de la présomption irréfragable. C'est-à-dire tant que moi est par exemple en conflit avec la loi parce que banamike selon mibe qu'on a biso ba commettre une infraction mais les enfants sont en conflit avec la loi. C'est-à-dire il y a une série de mesures que la loi a mises en place ceux qui moi na zali na conflit na mibe ko soit ba koki ko placer na ba famille o bazali na réputation moko zali douteuse soit ba koki ko zwa moi na wana bazui ba tie na ba centre moko ya rééducation pour nous resocialiser, pour nous recadrer, à la mauvaise mentalité, soit un mauvais comportement, azali maintenant. Tokei na eka naka autouti ko vivre bisognon so lors il y a manifestation publique tout moni moi na moqué mineur qu'il était quel que soit azali mineur azali ko se retrouver na catégorie ya de 0 à 14 ans to na catégorie ya ba mineur au bazali de 14 ans à 17 ans. Nous sommes dans le code na mibe qu'on a biso ba bengi bango toujours sont des mineurs. Sauf que na catégorie on a misusu bazali responsable pénalement ba acte au bazali ko poser une catégorie de mineurs bazali responsable na ba acte au bazali ko poser raison pour laquelle la loi a institué même
ou bien un tribunal pour enfants. C'est juste quand les enfants bazali en conflit avec la loi, il faut pas traduire ça m'appelle le coup la batonyoso. Mais ça m'a batonyoso sauf que procédure n'a pas moi procédure particulier ou zali ko kabola ba on a procédure au le coup la yo moto zali dépasser à 18 ans d'âge ceux qui commettent par exemple infraction. Maintenant, si même tu as une loi portant sur les partis politiques, pour adhérer à un parti politique, c'est clair, il faut avoir 18 ans d'âge. Si tu es moins de 18 ans, tu ne peux pas adhérer à un parti politique. Même notre constitution a déterminé la majorité d'âge, selon le vocable. Il y a la constitution, même le code de la famille, c'est toujours fixé à 18 ans d'âge. Donc on suppose qu'avant 18 ans d'âge, moi, je n'ai joué dans droit politique. A commis qu'on souffre une incapacité mort. Acte nous soit allé opposé parce que moi moins de 18 ans que présenté comme candidat. Là maintenant ça revient maintenant dans la parti politique nabiso. Aujourd'hui au Congo, j'ai comme l'impression que parti politique est commis vraiment qu'on respecter sens na ngote ailleurs. Raison pour laquelle moi je partage même parce que s'il faudra même parler, ça c'est une émission et une réflexion. Les lois qui t'occupent pays locaux les États-Unis. États-Unis pays développé. Mais États-Unis, en termes d'industrie, à tous les sens, va développer. Mais États-Unis a subi le développement dans des blocs. Tu à gauche, tu à droite. Mais Bissot à part. Oui. Mais c'est-à-dire, chez nous ici, vous verrez que le multipartisme au Congo, c'est mal conçu. C'est-à-dire, c'est que lobby, ceux qui va nommer un conseiller à chef de l'État, j'ai créé un parti politique. Ceux qui lobby n'a commis par exemple un ministre provincial, un ministre national, quelque part, j'ai créé un parti politique. Parti, on a comme secrétaire général, c'est ma femme. A comme secrétaire, ceux qui en charge de la communication, moi, par exemple, on a posé combien pour le français, aux commissaires chargés de communication. Donc, mais nous avons des lois où elles sont mal appliquées. J'utilise même le langage à mettre au doudou. Nous avons des belles lois au Congo, mais l'applicabilité pose problème. Cette application, ce qu'on a par exemple une loi sur les partis politiques. Un parti politique, comment vous créez un parti politique, vous n'avez pas la représentation dans Bandaka. Mais vous faites voir à Kinshasa, les nous, si tu vas nommer Binoté, nous, les ressortissants des Boué, nous, les Boué. Parce que les Congolais sont forts dans les nous, pour le pouvoir. Mais vous verrez que les applications, elles allaient composer par des critères, pour bien avoir des critères de base, ils vont reconnaître un comme parti politique. Ils allaient respecter un mode. Parce que parti politique, ils se posent dans la représentation dans toutes les provinces. Les demandes de parti que nous avons ici. Qui est ce parti-là? Par exemple, la représentation dans Kabia Kamon. Vous verrez, tu se retrouves dans 10 partis, même tu allez bien représentés. Le reste là, c'est zéro. Ce sont des mentalités au fait. Tout mes capés pour que ça fait rôle à la partie politique. Avant de voir, ce qui est l'élection salamité, c'est le président reste en fonction jusqu'à vous interpréter l'émission parce qu'il va te bénir, ça, le moment tout passe. Quand il y a moins de Mabanga, réaction de la police, Binoni Borgenza qui marche, tout le monde est ensemble, tout le monde est décidé, tout le monde nouvel élan, et pardon, nouvel élan en vol. Et puis na matata pogno na LGD tout le monde qui mona na sima banga mais simane ba kolo kawana nibi kombo que le bini mona bongo fallait la police ça ndia salaki fallait la police ça ni na kawana. Merci ndeko nanga mais avant d'aller na question na féliciter na ndeko nanga Martin oya la kisi kaza parmi bateau baza ko réfléchir autrement par rapport na ba tout le monde na kati ya union sacrée. Parmi les communicateurs, j'ai vu mon ami faire une analyse très objective. Dans l'Italie, l'arrestation de conseiller spécial Salomon Kalonda. Mais ce que moi je peux dire à mon ami, parce qu'il a appelé au ministre de l'Intérieur, il y a condamné tout, qu'on paie ça, bambeba et pas tout, qui n'a eu de Kalonda. Mais la voyez, ça de coquille, Ezako net moto azozoa. Vers et à maille aux côtes na kati océan. Ministre de l'Intérieur, Azapo Namboka na bisoté, Azapo na un parti politique qui est son parti d'EPS. Il travaille que pour l'intérêt de son parti IDPS. Est-ce que Hollande qui m'a mis une déclaration mon Bima na première sortie médiatique? Azako Lobaki, c'est que ça. Azako Lobaki, Bino. Oh, bon, le Félix Tshisekedi. Moto asala kibo. Est-ce que moment là qui fait Tshisekedi na marche wana? Mon Dieu. Mais ba yé mutuku tel bosso. Oh, bazali koloba. Kabila. Baza moment na Kabila na kati ya ba marche. Les lois comment est-ce que moment là qui Tshisekedi na ba marche wana? C'est honte pour un ministre. Et puis Azakol kende musika pona koloba qui
ba opposa baza makasité baza wana pona ko créer des ordres tout ça et même milice bango ba créer na kati ya IDPS un ministre de l'intérieur azaki ignorer yango mais biso to tika ngote to ko continuer kaka ata lelo te lobby to ko landela bango toujours il faut battre une histoire ya mboka battu na batu ya Kabila lelo baza wapi o bazalaki ba gros do lelo baza wapi bazate battu na histoire mais tozoye sa bango ezana mbwe bande o nyoso bazo sala lelo soki batiraki leso ya époque ya Kabila te basala po batu ya Kabila mususu bazalaki inquiété te na justice biso tokoyana o to bengi état de droit o to kolakisa bango to ko sala chasse à l'homme te mais to ko ramener bango na état de droit o yo congolais ça nango ka Roger de konanga bino moko bo lobby awa ki aza mwana muke et puis mutu nyosa mona ki aza mwana muke oyo akokisi même pas 14 ans mwana wana je peux dire même akokisi même pas 12 ans mais mubeko eza koloba ki oyo abengami mwana muke aza na capacité à discernement te aza na capacité ya neti ya moto aza ko raisonner te donc raisonnement na ye eza oyo ya bato oyo ba yebite mais boyebi ke moto wana aza bon pour est-ce que mwana wana toza même libanga par exemple oyo akoki ko simba pe abambi au policier et ko sa eloko ni mais soko zui mwana wana ndeko bokangaki ye bozui ye mbala moko inde bokene na malembe bo présenter ye et pas juge naturel na ye juge ya tribunal pour enfant et linga ke sala nini mais bozo zwa mwana muke wana ya mwana ngana lobaka ezalaki te batika la police na biso afana kimia ezalaki te ba policier ezalaki de ba milice ya IDPS de ba kendaki balati si bango ba uniforme ya la police na ba militaire pona ko lati sa bo soto na ba policier na biso eza ba milice au IDPS a créé ba force du progrès sur une force du progrès ce n'était pas des policiers ou des militaires. Très bien. Parce qu'aux hommes, un militaire, un policier penza, azwa ndete, atuba mwana to, azwa machette, ala qui s'appelle. Cher ami, on est où là? Très bien. 089 52 66 986 Martin Balela. Peuple congolais allez côté là yo Martin. Vous allez en direct on a Bomoko télévision, peuple allez côté là yo, vous allez concentrer l'émission, c'est très important. Vous allez baser pour la sur 89 52 66 986. Et loko oyo ezalaki na régime ya Kabila. Mais na lingi bino ba juste bo mekampe ko bino ba juriste to avocat bo mekampe ko interpréter yango bo limbola yango pour population à comprendre. Maître Jean-Pierre Doudou, tout le monde vous salue sitting, vous aussi il faut qu'on se cesse salama, vous avez la confiance à sénité, vous avez la confiance à cour constitutionnalité, vous allez cher na kati ya mboka na biso. Au cas où makambwana va répondre à nous favorablement. Et que moi Glissime Salami, élection Salamité, le président de la République reste en fonction jusqu'à et le Baranine. Si après 10 ans, après 5 ans, si mon collègue élection au Salamaka même dans le pouvoir, parce qu'il fallait les autres la transition sans Félix Tshisekedi. Le président de la République reste en fonction jusqu'à et le Bakanini, esprit ni à la carte Mobeko en Andeba le Bakayango, le président de la République reste en fonction jusqu'à. Avant na kota na question nao na koyebisa pour na fixer opinion publique que Assemblée pour la République au naza parmi batu ya 4 ya parti ya Assemblée pour la République toza na logique to na option ya glissement te biso toza na logique ya kokende na ba élection le 20 décembre ya année oyo mais ce qu'on a signé au cas na sénika ya kalima na signé au kasi ndeko na ngai pour ton information si peut-être toza na posa okina mapona mi ya kitoko hein c'est ni baki ko réformer en même dans une semaine 2 semaines 2 semaines na lobby bien ce qui toza na volonté wana ya ko bongisa makambo même dans une semaine ou 2 semaines bako recomposer c'est ni ce qui toza na volonté je dis bien ce qui toza na volonté ce qui toza na volonté 2 semaines c'est ni 2 semaines 1 semaine to ko réformer c'est ni wana ko installer ko ça fichier mamutu ko douter sur fichier je le dis et je le répète na lobby te que oh non le problème c'est quoi
au moins bateau auto bengi bateau ba bengami basala seni. C'est ça que moi je parle il y a 2 semaines wana. Par exemple ndeko na ngai Martin ton ndeko na ngai Cédric azapanga au président oyo nini soki tolongi ke penda to ke na élection kitoko Cédric pour na changer Cédric ça demande pas 1 mois, ça demande pas 2 ans. Même 2 jours, 3 jours. Ko changer mu teza bien mais est-ce que administration yango wana to lobby biso oyo singa biso zani. Tozala na to mona makambo nyonso na clair. Ce n'est abimisa ki biso soki ba bureau de vote par-ci par-là. Il faut ala ki sabiso ki côté wana ba rola ki autant de personnes. Et puis to moni clairement ki fichier yango wana et monani bongo. Pour ça la biso zani yango wana. Mais il y a que notre bande de la opération et enrôlement, tout ça. Non, nous on n'est pas de cette logique. Biso tout ça la logique ya. C'est ni au lobby que oui, batu basa rola qui autant. Yebsa biso sko centre par centre. D'abord on a combien de centres? On a combien de bureaux? Et dans chaque centre ou dans chaque bureau, combien ont été enrôlés? C'est ce que nous avons besoin. Pour toi, que lobby soki toke na maponami. Tu dis que nombre ya bato ba okina maponami et ça autant. C'est ça qu'on a besoin. Le président de la République reste en fonction. Le président de la République reste en fonction. Tu vois, et l'oko, et Kangasko Bande qu'on a vu sur IDPS. Parce que même débat, même musique, quand tu as bête à lobby, le président de la République reste en fonction. Débat qu'on a vu sur PPR, débat qu'on a bête la biso. IDPS, Kanissa. Bande qu'on a vu sur PPRD. Yo, IDPS, Nabiso ba mettre au doudou. To telemela yango comment on appelle ça comment on appelle ça, il y a un terme là, transition ça Kabila to zali koloba yango mais constitution ça koloba qui est le président de la République article 70 il y a des sur la bosanité il y a constitution oui naza nango 70 ou 70. Nous sommes dans l'IBEC. 70 ou 70, c'est ça que je dis. On est de l'article 70. Nazala on a monté d'ailleurs. Dans la constitution à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et là qui c'est qui est d'abord l'élection il faut la convoquer 90 jours avant expiration de délai. 90 jours, il faut signer à convoquer l'élection. Cela veut dire, après 90 jours, tu as déjà dans Moutou, Oyo, à Ponami, ou à Bengami présent à Sik. Parce qu'on a moins de délai, on a pour ça la autobengi installation officielle. Il y a, comment on appelle ça? Remise et reprise. Avant tout ça, moi, parce que le chef de l'État a reçu Kamana le 24 janvier. Mais ce qu'avant, après le 24 janvier, on a moi et Karawana, ils ont dit que la peau nouveau président à côté de la fonction. À côté de la tiba au côté ça y est, na Nibonga. Mais bande qu'on a biso au bazan a intention sur Mabé. Bazak interprété dans Ndenge Oyo. To basala qui constitution basala qui dans le législateur par exemple sur l'élection en 2023 le président de la République reste en fonction élection est causale en 2023 na sens tu as posé question na option je t'ai même parlé ici qui est biso tozana option na te élection causale biso élection causale le 23 ils ont le 20 décembre 2023 oyo ce qui élection exacte ce qui élection yokanga bien ce qui élection conditionnel ensemble ce qui élection est causale ensemble cela veut dire PPRD oh to benga ki lobby que Kabila kozana pouvoir te IDPSP to yebsie a kozana pouvoir le mécanisme nini mais est-ce que mais article 64 ya constitution et ils ont pesa biso pouvoir est-ce que vous avez a pouvoir la makasi mais cher ami tant que lobby il faut organiser une élection 90 jours 90 jours avant l'expiration du mandat. Ceux qui vont organiser, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il faut respecter Mibeko. Mibeko le dit avant l'expiration du délai, il y a chef de l'État. 90 jours avant, il faut convoquer ce criquet. Très bien. Il faut convoquer. Cela veut dire quoi? Merci. Or, ceux qui vont na makas, bisopé, même Mobeko, ça peut pouvoir. Il y a article 64, il y a Kolongo la Moutel, il y a pouvoir na makas. Merci. Martin Balela, heureusement le bas maître Naïbi.
Martin Balela, le président de la République reste en fonction. Maman Alikamuni ne bomba, elle dit qu'on interpréter un peu la population comprendre. Le président de la République reste en fonction jusqu'à Ezalrani. Sur l'élection salamité président Zakaka, après 10 ans président Zakaka, il y a beaucoup on a plus de il y a Kolobani ni Manuel la population comprendre le président de la République reste en fonction. Moi j'aime beaucoup comprendre que Maître Odoudou, bien qu'il est juriste, mais là il a du mal à interpréter l'article. Pourquoi? Au moins derrière toute une écriture, il y a un esprit qui interprète la dite écriture. Vous voyez, même la constitution en beaucoup d'habits. Biso nyonso to ko tanga yango constitution to ko tanga yango biso to tanga ndeto ko mon bego mboka la biso nyonso to ko tanga biso to ko tanga boye mais interprétation il y a interprétation écriture oyo ezali na batu oyo balongo bani ya ko interpréter yango to benga ka bango ba juge constitutionnel. Quand il y a un débat ouais concerné constitution na biso tokendaka komona bazuzu wana. Pourquoi? Biso nyonso totangi na bango droit, mais ils sont spécialisés juste pour interpréter cette écriture. Vous voyez? Donc je suis mal placé, il y a quoi interpréter l'idée où ezali na ba ezali idée où ezali ba constitutionnaliste. Oui, il y a un lobby na yo soki moment wana est commis et que si j'ai ou l'article 70 sali débat, il faut que nous constitutionnaliste. Qu'est-ce que vous avez prévu? Expliquez-nous au moins l'article Oelingi Koloba Nini. C'est ça la loi. Parce que moi, je peux interpréter un autre esprit, na sima écriture, esprit et juriste, esprit et constitutionnaliste. Ils sont spécialisés juste pour interpréter la constitution. Mais donc, comment on a un niveau Nini? Mon frère, soyons quand même sérieux. Nalobaka, IDPS a quoi raté nyos. S'il faut caractériser le pouvoir au IDPS. IDPS a quoi raté nyos. Mais IDPS a quoi raté élection. Pourquoi? Combat IDPS et Zalaka focalisé dans l'élection. IDPS a bomisi bayi Congomani. Soyons sérieux. Soyons sérieux. IDPS a bomisi mon ami tout le temps à combattre Yannick Chituka. Je me rappelle encore le jour où le Vietnam Kabila. C'est le jour où mon ami Yannick Chituka Koufa. Et ça qui est juste pour la makambo ya élection. IDPS a bomi si batuna combat na pour l'élection. Donc IDPS a ko raté vie sociale, IDPS a ko raté nyonso, mais IDPS a ko raté élection té. En tout cas, ils allaient ko cracher na mémoire Etienne Tshisekedi. IDPS a coupé sa élection. Et puis comment na makambo non IDPS non. A même le terme wana selon va dire il y a maître Odoudou. Parce que IDPS y était moto-organisaka d'élection. Mais ce qu'on a dit, le langage, on comprend qu'il y a attribué charge à IDPS. Il y a même mis au bongo. Mais il y a une équipe où elle a mise en place pour organiser l'élection. La CENI, on a porte-parole, communicateur, il ne me paye pas qu'à dire c'est communicateur, à ses porte-parole. Donc je suis mal placé à Kolobé la CENI. Moi, tant que partie prenante, j'attends juste les élections. Je sais bien que non, il y aura des élections. Comment on a kaka makambo nenge ko salama? Moi je comprends que l'élection est allée. Nayebi qu'arbitre a dit arbitre, c'est normal, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie mon cher. Oya moni akosanrole na été. Oya moni ndenge ndeko na biso Kabila salaki. Omona niveau na peut-être na Kabila nali motema mabe, Kabila motema mabe. Kabila motema mabe. Kabila ba voté en 2006 bien que na voté était. Kabila ba voté en 2011 bien que na voté était. Kabila comme tout oya soutenir ba jeune, ayebi si ba jeune nyoso ba kana sima to ko s'enrôler te to voter. Il y a reconnaître que le Congo est changé, mais il y a qui ko changer ba Congolais. Mais tel comment a eu pensé, a eu j'ai avenir mon bimba ba je do bande ko na biso ba le kala plateau ba Floride ya Kabila forever Kabila a eu penser na bango avenir na bango akanyango quelque part ade ko ba s'enrôler na bango te. Donc carrière politique na bango est commis na tantôt plutôt. Oh comment on ndeko nanga. En tout cas les élections et que ça la manamboka na biso. Ce qui élection et salamité ezali Tshisekedi ezali Félix ezali Kadima à répondre à l'histoire. Comme na ye et kotika la main kotika la sens nini. Très bien. Maître Sédik, on ose la question.
au cas où l'élection salamité. Mais quand on dit qu'il faut qu'on ait un cours constitutionnel, va interpréter les bisous. Il faut gérer ça, mettre au dos de ça des efforts dans ma canicine à la pensée. Le président de la République reste en fonction. Quand? Mais d'abord, Maître Odi doit salir raccordement fraudulé. Tout quand Maître Odi doit comparer les langages utilisés en 2018. Kabila a quitté. Vous avez utilisé en déclaration et des personnes contestent à l'élo. Dans le cadre de la constitution, dans le cadre de la droit constitutionnel congolais, il n'y a pas de en superposition des articles, il n'y a pas des articles supérieurs aux autres. Malgré cette superposition. C'est-à-dire, si tu peux expliquer dans l'ingala, Kolanda il y a des articles, soit tu m'as dit que l'on a et le but est que il y a un supérieur à l'icolo. L'article c'est un dengue, mon même diapason. Tant que l'article 70, le président reste en fonction, il faut toujours associer un article 73. C'est-à-dire, le président doit convoquer les scrutins 90 jours avant. Kabila n'avait pas convoqué les scrutins 90 jours avant. Mais au stade actuel, Félix est prêt à convoquer les scrutins dans les 90 jours avant. Prévenez, vous allez toujours respecter délai. Constitution dans son article 211 à mettre en place une institution d'appui à la démocratie, c'est la CENI. C'est l'organe technique pour l'organisation des élections et d'enrôlement. Maintenant, vous contestez. Vous allez même plus loin. Il y a une loi organique qui détermine modalité si la désignation des animateurs, il y a CENI. Mais vous allez toujours contester. Pour dire que la demande est sans fondement. Pourquoi? Réforme au salaire qui a CENI à Souka. Parmi les innovations, vous allez instituer chambre, comment? Il y a un organe supérieur, il y a présidence, l'assemblée plénière. L'assemblée plénière a pour mission, il y a ça la contrepoids face à la décision au président Sezouaka. Le président c'est Moutakadikolo dans CENI. Dans CENI c'est l'assemblée plénière, la décision. L'assemblée plénière elle est composée dans l'opposition, elle est composée dans la majorité, elle est composée dans la société civile. C'est ça d'abord la neutralité. Ce qu'on a dans l'article 158, il est institué une cour constitutionnelle. C'est constitutionnel. Autant que l'article 169, la cour constitutionnelle est composée de 9 juges. Les 9 juges, les 3, basali émanation à initiative, il y a chef de l'État. Les 3 autres, basali émanation, il y a conseil supérieur magistratif. Et puis les 3 autres, basali émanation, il y a parlement, les 2 chambres réunies en congrès. Donc, démarche, c'est vraiment d'habiller. Démarche, c'est vraiment d'habiller. Ça, tu as vu, on a un mécanisme, tu revois. Si tu as vu que non, tu revois parce que on va prêter au Québec. Les gens, même si on a bien on va farfeli dilatoire. On va faire dilatoire pour que tu cèdes mettre au pays sa binoplasté. Si tu as vu on a la démarche, na bino tu revois coup constitutionnel. Très bien. Nous avons la majorité. Nous allons toujours envoyer nos 3 juges. Tu vas changer tes toro que non, tu t'as dit Cédric l'autre peut ça ni toi ça, Cédric. Tu as vu quel côté est président de la République. Le président de la République, malgré sa neutralité, comme politique, il est dans l'union sacrée. Il est dans l'union sacrée. S'il décide d'envoyer les 3 dans l'initiative, il envoie ces 3 ans. Ça va changer quoi? Comment va changer de 6 majorité déjà? Donc, il y a un conseil supérieur magistratif. Il y a aux avocats. Il y a pour que haute cour. Il faut commencer à niveau bas. Au niveau à triper. Au matin, malin, mais raison pour laquelle le magistrat fonction à carrière. Carrière, ça commence à niveau à C. On va passer à triper. On dit qu'on m'a malin. Si on commis la cour de cassation, l'homme va venir comme juge de la cour constitutionnelle. C'est pas dit que un monsieur là, la mouki sans expérience, va commission juge de la cour constitutionnelle. Même comme les avocats, pour arriver là-bas, il faut plaider pendant plus de 15 ans. C'est ça, dans moins de 15 ans. À Coquille, c'est ça, on a plaidé plus de 15 ans. Je dis déjà la carrière. Non, comme avocat, il faut d'abord vérifier s'il a 15 ans. Peut-être dans d'autres domaines, je suis oui. Comme politique, il peut faire ça. Donc moi, je pense que la demande de Ndekonabiso est allée vide de sens au stade actuel. Parce que ce qui est là, les chefs de l'État, il y a des bonnes intentions. Il y a qu'à organiser l'élection. On a mis en place la CENI, on a mis en place bureau Zali qui fonctionnait, enrôlement Zali, les lots au pays même il y a auditer si les fichiers électoraux, fichiers on a, ce qu'on a une loi organique qu'on a toujours, ça qu'on prévoit, audit fait ça interne, audit externe.
audit interne et tiraki déjà ici là qui les autres aussi si na audit externe bah ça il va appel na experts électoraux ou ya libanda bah comprendre que fichier il y a pas des inconvénients ils ont identifié bah de doublons non par rapport à répartition des sièges poser problème non c'est pas question données fiabilité c'est le bango quelles sont ces données fiables na répartition des sièges bah lobby est atangi droit bah ebi wamenga la loi ça ka navette na yango pour que to benga yango loi il y a ce qu'on appelle les projets bah na niveau ya gouvernement a saisi parlement va déposer un moment comme en pleine examination na carte examination bah ko attribuer par exemple KBA ka monga 10 sièges ce qui va discussion va mingi noter à KBA monga il y avait moins désenrôlés to pesa bango 8 et ça la cadre de débat non les débats pendant devant l'Assemblée nationale ce qui est si vous en avez dans normal au Sénat jusqu'à ce que chef d'état ko promulguer yango le problème c'est à quel niveau vous croyez que pour régler la répartition des sièges il faut appliquer un mécanisme extra-constitutionnel parce que bango ba boyi constitution ba lingi to que un mécanisme extra-constitutionnel et mécanisme extra-constitutionnel pour la bango langage avant c'est les consensus parce que nulle part dans cette constitution il y a les consensus le mot consensus ils ont raté consensus dans la constitution existe raté non excusez consensus dans la constitution existe raté il y a des institutions dans l'article 68 de la constitution de Bisso il y a des institutions constitution mettre en place nous avons la présidence de la République tozali na institution parlement ezali ba cadre par excellence mi be comme te le bien autant article 68 ngate na boya tanga ba institution ozali pesa avocat ne koye wana donc nulle part vous verrez que il y a un cadre où Moïse Katumbi n'est pas Moïse Katumbi n'est pas député aucun ne peut discuter sur question de répartition des sièges au moment où il n'est pas député les cadres par excellence Moïse Katumbi doit entrer d'abord au parlement discuter comme tout député. Par exemple, soyons sérieux. Merci. Moi, je pense que Ezali Mibeko Eza Bissoté. Ezali Bissoté Union Sacrée. Nous appliquons que l'état des droits au Bissoté. C'est la constitution au article 1. Nous sommes voter à côté. Va représenter la République démocratique du Congo comme un état des droits, un état souverain, état de droit. C'est ça, non? Non, c'est ça. On a Bissoté Union Sacrée. Ezali Mibeko. Bissoté Union Sacrée. Mais on posait des questions à quoi ce qui Félix a organisé l'élection T. À côté Kalata Oken. On posait des questions à la T. Mais la zone ça nous a l'intention d'organiser l'élection. S'il vous plaît. Dernier tour à parole en moi là. Vous avez l'intention. Erez me dit nous avons l'intention. Avoir l'intention et faire quelque chose, c'est des choses. Ça, la concrétisation. On peut avoir l'intention. Nous allons respecter le procédé normal. Tolérant. On peut avoir l'intention, ça toutefois concrétiser ce qu'on a comme intention de faire. Pour ton information, on peut avoir l'intention, mais ça réaliser ce qu'on peut faire. De 1. De 2. Aujourd'hui, non, Assemblée pour la République, Assemblée député, bien sûr, tu as raison. Assemblée pour la République comme parti politique, tu as député. Mais, tout ça, ils ont député. Oh, tu as député, bazara pour le peuple congolais. Oh, bah, il faut ça, bien que entre guillemets, il y a des droits qui sont vantés au monde à Solomon. Bossa la kaka kanyo sur ya corrompre ba député wana. Même tout ce qui se passe dans la répartition, il y a siège. Corruption. Papa, vous savez que ba décréter même huis clos. Pour nani? Mbongo oba ba proposer ba député. Pour na bale qui salwa wana. Après Vezali. Moi, si vous m'invitez dans une émission, sache que quand je viens et que je dénonce un fait, il y a des preuves où ils ont des preuves réelles. Pourtant, il y a un journaliste. Ça, l'investigation, pourquoi on avait décrété huis clos tant que Bazaï la répartition des sièges. Ils répondent à mon solo. Mbongo va proposer qui bango, na o bango va député va revendiquer qui. Ba yo kana kité. Donc mon aki marabonnaise. Donc bande ko na biso lelo. O la biso tozali ko décrier na régime ya Kabila. Nde tozo mona ba zongeli ba même fait. Et là que tozali ko connaître nde yango wana. Pourquoi biloko boyaki même pas aussi tenga maraboya 3 juges et outina la présidence 3 juges et outina ni. C'est très bien, c'est la loi qui le dit. Même ndeko nangai, osa qui ignorer que ce sont les mêmes histoires to boyaki l'époque ya Kabila. Il y a Seni a comme instrument ya chef de l'État, to cour constitutionnel a comme instrument chef de l'État. Ce sont des histoires qu'on déplorait l'époque ya Kabila. Mais pourquoi vous prenez les mêmes choses, les mêmes histoires, bozongeli yango? Donc même bosoto yo boyaki yango lobby au commune na kati nango au côté aux zini na kati ya bosoto yango. Très bien. Et puis bon côté plus que même Kabila. Merci. Allez, Martin, c'est émission. Dernier moment, le Wasuka. Peuple congolais a retenu Minaro Itali Mibeko.
to respecter mbeko ndenge nini mboka biso. Concernant ma texte, il faut bisonde to bongisa mboka na biso to respecter bongisa mboka na biso to respecter kaka nibeko. Très bien. Donc biso pe ba politicien to tika ko manipuler population. On sait que nos articles o lobby boy, sens nango lobby boy mais quand nous venons à la télé, to lingi to changer sens nango juste pour to exciter population à commettre ba bavire, à commettre ba bêtises. Comme maître Odoudou Alosala. Ayebi na ye ke za boye mais alinga pe sa message moko boye pour juste à changer forme il y a débat. Il y a débat et puis exciter peuple na makambo e ko bongisa mboka te. To respecter mibeko mboka na biso Congo e ko bonga. Mboka na biso Congo e ko bonga. Balobi tozali na mibeko ebele mibeko ezali respecter de dans biso tina awa bomoko na ekolo na sala ki effort ya kozwa banganga maele ba bengi bango ba avocat ba maître ba oyo batanga ka mibeko ba ko interpréter biso mibeko ezali ko continuer lobby final lobby to rozana maître Winner maître Gauthier Sopamu maître Rick Biselo maître Jean Singalola to continuer mibeko et le binini to continuer en parce qu'ils ont dit que ça mon bébé répartition de loi les présidents reste sa fonction côté le bible ba expliquer population à comprendre mibeko le binini que dit la loi to continuer en lobby na finale la Ligue des Champions. Merci maître Doudou. Merci Maître. Merci maître. Les bezaki scientifique hein. To boyo ah ça maman maël so ça maël était koyate. Pesande ba argument article mibeko le binini en boka. Allez.